Mais papa, la salle à moi d'abord on a dit qu'on maudire. Pardon? La salle à moi d'abord on a dit qu'on maudire. Ah. Na yebisi ke ye akobonga lisusu te. Pe na lobi ke akokota ka lola te ata bongwa me okeli felo. A okendeli felo. Asa moi no ngala bimisi. To maudire ye. Na lobi ke na nzambe ka okendeli felo. A okota ka lola te mwana wana. Eh. Na lobi ke na nzambe soki mwana wana koti lola. C'est que nzambe sa vivante. Papa a exagéré. Ngam tu la consacré, ngam tu la tsema futa likolo na ye. Mais lelo mwana akiko landa babilo ko mosusu. Yaba mo Christo. To tangi na biso komba mo douter. Mo Christo to sala kana Christo moko Christo. Même Satan a mo so fanda zo tuna ke imutonga la pese stratégie otazu yango wapi. Même Satan a zo kamo. Satan a lise faire ko azo kamo ke stratégie ngam tu la pese était. Azu yango wapi. De mes stratégies, je suis lisse faire comment on peut se battre. La place où tu pas lisse faire, mais je vous t'as côté battu. Ngai tango na kene ko visiter ces jours de mort, na ke ko mona un pasteur, oyo na satanda ki te que non le pasteur là a kotu ko sala na ces jours de mort, atia tant ki moko monene, oyo ça na mai moko magique, oyo soki ba sokoli mutu na kati ya mutaza na ye vivant. Mutaza na kati église na ye. Mais ba ama ba te belé et ça na kati ya séjour de mort. Pour nous banga l'état, ce que c'est là qui l'état peut se droit, il y a de voiler ba kombo ya bateau, de papa chic, on peut vous dire que non, mutouana ça, mais à deux années la limite à papa chic. Et ce que je vous dis, le ciel est vivant. De paix sans passer le vivant. Et c'est là qu'on a la monnaie. Et c'est là qu'on a l'autre visité, séjour de mort, c'est que moi j'ai vu. Ngangate asana yepe ndokite mais ezaka ka ndenge oya ye ko lido fo magie pas soutirer mbongo abimisa yo mbongo. OK donc akoto sala azu mutu ya mbisa ko kauka akangi yango awa papa chiki na elastique azu chemise na te azu veste na te kanga zo bondelo nzambe boye papa yo zo ko s'agiter de akotama bala bimisi tako ko ba telo ba tsombisa mutu ambisa okauka mutu anyoko yango na bemisi tabilo ko bimi na kati na nzoto na et ça eloko ebuti na kati na nzoto na ye. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Boze belé bokota na biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité awa na chez Bissou Télévision nde tolobaka la chaîne qui vous ressemble. Chaîne oyo ekokani na batu oyo bakotambola selon liloba ya Nzambe, selon Nzambe bakotambola en Christ quoi. Donc chaîne oyo ekokani na bato ya modèle wana. Bato de mingi na babone na biso oyo bandima ko s'abonner. Merci mingi bo pe batala biso ba zala na abonné te bo s'abonner pour être bo mankaka ba émission na biso te tant to ko en ligne et puis o activer cloche à notification tango émission koti na chez Bissou Télévision ozwaka notification nyonso. Voilà, un grand merci na sponsor na biso officiel ye na lobaka respect pe longonya na ye parce que après ça biso nyonso tozali nango grâce na ye les loyo tous en bonne santé grâce na ye les loyo to monani pe na miso ya bato loba bato malonga eza grâce à sponsor na biso liko na ngone na bakabaki sipe na bomo ya ofele ya pesi famille ya pesi nyonso tozali na bosinga notre sponsor a pesi biso comme na ye Jésus-Christ de Nazareth une des sponsors numéro 1 ya chaîne oyo chez Bissou Télévision biso to yebi kisité to yebi badna kwa ngangate succès oyo sponsor na biso mutapesi biso. Matoni mingi pe na maman Emily depuis Canada yi andimi ko soutenir bana bitike merci na lolenge okuke na bana wana na yango akobela na moto nyonso ya motema malamu yeba ko kota en aide pe kusunga bana oyo na mois ya septembre na mois de septembre si je me trompe pas non septembre voilà 9e mois voilà yango wana na le 9 po été bazonga kelasi bazanga kayete uniforme te frais scolaire pesanga te donc otindi albi spécial promotion sunga orphelina matoni mingi pe na famille ya ngai na komona na sima caméra sima bilili na moni dirige mon solo na bosalente Thomas Fabien je pense également na ndeko Elias bandeko ba bolingo lelo to yesusu na cadre ya ko révéler bandeko na biso nyonso oyo baza ignorant des fois
to sala makam to ko batiki o to ko sala wana po ba ndeko moko boye ba kota kinda kwa mulili lelo to kolobela mai matali ba faux délivrance eza lolengeni l'autre fois to meka kolobela na ndeko na mususu mais lelo to na papa je sais qui tout là yi azaki ex sataniste ayebi makambo on ndenge ezayelaka ba pasteur mingi ba bano kende koluka kisi epa ya banganga poete ba ko sa ba miracle ba faux délivrance na kati etonga lelo papa je sais qui tout là ndimi ko dévoiler ba secret nyonso na poisa et puis to kolobela ba séjour des morts je m'en vais dire bonjour na papa je sais qui tout là. Ah merci mingi papa Chic kolo pambola yo vraiment. Merci beaucoup. To yambi yo lisusu na émission na biso Police des Stars. Na kolinga lelo yo mekombe ko fongola peuple de Dieu parce que mingi bana kubunga mingi ba ko discerner te lolenge ni diable ko sa vie à bateau. Mais lelo to moni ba délivrance na kati etonga au mona pasteur aki akoti bikota kota sali mutu délivrance mais na ko sala délivrance avec mutu yo sala a umela te. Ka ye pasteur on a sali mutu délivrance mais alekisi après 1 mois 6 mois lolenge to pe ndaku nini bato na kokota po bazwa makambo wana o ba osala etonga. Yoza ex sataniste o ima kama ndenge kaka. Okay. Kolo pambola yo olimbisa ngai na eza musala na yo mbala mingi olobaka na ngai to bondela mais lelo to bondeli te eza mabete to sambela pa. Seigneur na pambola lisusu émission pambola mosali na yo oyo opesaki likanisi émission chez Biso TV pambola balandi et pambola ba réalisateur ba monteur na kombo na Yesu Christu amen. Amen. Merci papa Chic. Question na yo eza question eza malamu pesa question eza makasi parmi ba ndenge nini ba pasteur ba faute de délivrance ezo salima et première des choses ba faute de délivrance oui ezo salima ce qui tolebe ezo salima te eza lokuta et ba faute de délivrance wana soko lingo zwango mingi eza ko zala mingi na Kinshasa Nigeria et Côte d'Ivoire nde oya kokuta bisika oyo la plupart des serviteurs baza ko s'aventurier to baza ko luka mingi ba faute de défense dans cela qui a senti c'est loko a salibo oui et ça na be fait au peut to mona ka no et ça ya vrai et mais okoyeba muta senti ya vrai même son église et ça la peine la prière l'équipe du colo na si a défense muta comme sanza mais okomona ke ezalaka eloko ezalaka habitude première signe pour nous koyeba nanu ke o eza faute de délivrance okomona ke pasteur wana eloko wana ke komela ye loko l'habitude. OK oya lelo mingi bakati yango parce que soni esali bango lokola batu mingi bayeba yango ke za ba aventure nde yango no monde bazali ko tika ba biloko wana lelo ba côté na ba faux prophétie ba faux makiona donc c'est-à-dire toza na ba faux serviteur oyo baza ko sala bazo monter miracle pe ezali na ba serviteur oyo akei penza ke akekoluka magie pour créer miracle. Voilà. Motoyo ake ko créer otozubenga ba makiona wana sali ba men akia luki mutu moko ndenge to ba kaka ke yo yaka lata bo ezala bo etango miracle ke salema na koloba boye yo na ko bimisio loko boye do wana sa otozubenga makiona donc ce sont des men mais ezana bato osuko bazali na baza ko sala vrai miracle mais ça faux et ça vrai miracle mais ça accompagné avec l'air père Lucifer. Alors et ça peine à bateau bazana kati ya vrai miracle où ils allaient vrai où ils allaient accompagné avec Jésus-Christ lui-même. OK. Et bateau na ezala kandenge nini. Un pasteur peut avoir une église peut-être il y a 5 personnes, 10 personnes. Aucun des pas nganga. Tant qu'on regarde pas nganga akolukake tant tout travail magie akolukake non ndenge la saboye na zala besoin na zala na bato ebele na zala na population. Alors tokota la siko na kati wana bolokola yo lukike ozana na population okopesa mutu alors mutu ngo tango mususu bakutuwe osenga ye ndeko na ye propre ou bien soit maman na ye ou soit tata na ye et tango ye akopesa mutu wana et mutu wana bakokende bakundi corps souffle to esprit de Dieu et que maintenant la likolo ama mutu wana ndele pasteur abanda siko ko utiliser abanda ko utiliser amwana et banda ko sala na service ya pasteur dans le sens que
kaka même esprit amwana oya mutakufa akobenga ye tango koyana biro bengi ke no lelo na kozana besoin miracle salima miracle ko to ko salima ko mona ke amwana ko to ko tala nzota mutu avant peut-être limbisanga avant peut-être une semaine et ko to tinde ke ne ko tana nzota mutentele et ke koti alors kaka amwana e ko tala nzota mutu wana e vimbi solibumu et ça yo mabé moko boy et déformé yo et le même esprit et que kende siko e bandu ko amfouté bon mais maye et pas pasteur boy bon mais maye pas pasteur boy alors tant bino bokoya l'esprit là o ezana kati ama mutu wana to na kati nzoto mutu wana et yebi déjà maître na ye donc ce que nous devons comprendre yango il faut aussi un problème aussi il y a moi c'est que l'esprit à Python il prophétise mais prophétie na ye miracle ezali kosala ba délivrance moi ça nazali kosala et ça là qui toujours pour na intérêt ya maître na ye ndenge bible sur le banabiso c'est qui toujours pour intérêt à maître et les mêmes choses aussi et papa chic tango moto akoya yé a coordonner l'esprit wana bima tika nzoto moto ekimia tango ya zotika ye hormone ke esprit na ebimi ekei moto abiki moto bayaki na malade telemi ok kaka le même esprit wana nde mutezo ke nokota na kata banzoto ya batu po esalaka biloko wana alors tant siko batu abandomona biloko wana bando sala ke église et ya munene et les pasteurs batu ruluka balanda pasteur qui azana miracle or que mutu oya boma nde mutasa ko sala biloko wana alors ce qui lokola mutu wana azala qui peut-être après ça qui de le il faut au travail pendant 20 ans après 20 ans ama moto ba bomaki ekelemba nde akosala juste obligé ya ko sacrifier le batu mususu alors sacrifice wana e uta so musikate et que uta na kata église na ye pourquoi na kata ngomba na ye parce que lingomba peut-être comme munene lingomba comme ça na 1000 personnes lingomba comme na 20 000 personnes donc ata bomi 2 personnes et que banate que non na moto boy akufaki nde esprit na siko e banda ko créer ba miracle e banda ko kendo ko benda rapé batu et ce que ndoko benda rapé batu afin que mutuana azala penza ndenge wana ndoko mona ba faute de défense socialement et ça accompagné avec des esprits o ezali à ces jours de mort o bazo benga yango et ça koya et le même esprit et quand tu ko sala rapé batu eza ko bomba wana pe eza ko kende ko kotisa bango na kata ces jours de mort et fongoli pe pays moko to ville moko boye na kata ces jours de mort o esprit ya batouane et ça ko kende papa chic dernièrement na bisa kiyo ngai tango na kende ko visiter ces jours de mort na ke ko mona un pasteur oyo na satanda ki teke non le pasteur là a koki ko sala na ces jours de mort atia tanki moko monene oyo esa na mai moko magique o soki ba sokoli mutu na kati ya o mutasa na vivant mutasa na kati église na ye mais ba ama ba tebele esa na kati ya ces jours de mort soka sokoli bango kakelo ko après ba sokoli bango mai wana après quelques jours mutu fa kufa muntime fa kufa et ama ne ki emprisonné. Donc il y a un pasteur pour nous rebanga l'état ce que c'est là qui que l'état perception 3 il y a de voiler ba combo ya batou nde papa chic on peut vous dire que non mutuana ça mais à tous années la limite à papa chic et ce que je vous dis le ciel est vivant te pesant basal vivant et c'est le conga la moni et c'est le content on a visité ces jours de mort c'est que moi j'ai vu de yango moni domaine la délivrance et ça n'a pas réalité. Il y a de vraies délivrances, il y a de fausses délivrances. Mais pour le moment, et là que j'ai régné awa, et ça de fausses délivrances. Et ça de fausses délivrances. Mais moto l'ensemble kataote s'il vous plaît. Tout le monde il est là basé l'ensemble et belé. Bakoti par exemple baobengango anuka. Batubelo bakoti ki anuka. Au monde il est là basé l'ensemble ba ngomisa biloko na kata nzoto. Au monde pesa bimi na nzoto, au monde la CT bimi na kata nzoto. Au monde pe ngana tuna même comme ça mais pas lion. Ba c'est lion te moni pe lion na bomo pas bimi na nzoto moto. Wana tsika ko mona te. Mais au monde mbisa bimi ma biloko belé bimi na nzoto. Est-ce que c'est possible? Et pas un nzambe makamona sala matope ezara baya ko zongo na monde oyo des esprits. Papa Chiki, on peut pas limiter Dieu. OK. Première des choses, to limiter Nzambe te. Ndenge na lobaki ngai na kenda ko pesa mwana moko baptême. Azaki na ba problème sérieux na landel ba problème na botiti na bouton ko lebsingabi kende baptiser. Tant on a ki ko baptiser mwana mwana azalaki rempli na l'Esprit Saint. Tant on azo ganga papa Chiki bandinzie bima.
na monoko bantinti bimi et ça là même somo. Donc banda la salle de défense wana moko na nzela ya baptême bantinti bima batu nyonso la kenaka ko baptiser bantinti bima ali soute. Tout ça le problème mo réseau passé ça nini. Okay. La plupart ya miracle oyo biso oyo sale melaka biso na église et ça la kana c'est à volonté ya pasteur te. Et ça c'est à volonté en Zambie parce que ça rappelle ba ka mususu papa chic au bon Dieu ne parle pas. OK. Et ça peut ba ka mususu landé lango boti au monde ensemble bazo ko lobate au lembi. Yo kasi samba yo kité mais après 7 mois mon muto na biki. OK. Moni donc la souveraineté en Zambie, il fait ce qu'il fait. Mais danger zo za la nini. Oyo yo zo ko mona ke économie système. Là ce n'est pas encore Dieu. Oyo mon économie système abimisa kango kaka. Là, ce n'est pas encore Dieu. On est commis, on est allé que yabango moko. Ndenge na mutu ko expliquer papa que étant la moto mosusu ba préparer déjà. Ba préparer que yondengo za awa oko zela mosusu salaka pasteur alati CT na loboko na ye. Azui veste alati. Ati élastique. Tanga zo bonde la pona batu, mouvement ya zo sala wana zo mona ko benda CT bimission na zoto. C'était au Tépana Imoko. Oui. À côté de ce papier dans Zoto, il y a mon autre expliqué, ce sont des men. Ceux qui n'ont fait c'était wa, l'élastique, l'action de Moussala ne salemaka. Donc, wana asa men, donc asa na ye ngangate, asa na ye pe ndokite, mais ezaka kandenge oya ye kolido faux magie. Pas soutirer au mbongo. Abimsa yombongo. OK. Donc à côté ça là, azu mutu yambisa kokauka. Akangi ango awa papa chiki na élastique. Azu chemise na te, azu veste na te. Quand azu bondelo zambe boy papa yozo ko s'agiter de akoto maboko na lupala bimisi, tango ko sa boy ba tel lor ba tsombisa mutu ambisa okauka. Mutu anyoko yango na bimisi. Tabilo ko bimi na kati na sotona. Et ça eloko ebuti na kati na sotona ye. Donc asane akoto ko swape mbuma liboto, akoto ko swape ndika. Akangi ango kaka na élastique wana très bien. Tona kama Scott. Tanga so bonde la pona yo ba mouvement wana bimisa ngo to ba. Ntika yango basasa butu ba tsana kata nzoto. Ce sont des aventures. Nimi pe. Mais papa on dit matin uti na nzoto na yo. Yo ko yeba teke e wuti pa na ye. Donc ezali na groupe ya ba men o soko kei ba ko entraîner yo tous les faux miracles. O so wuta na satana te. Et où t'appelles ensemble bête, mais est-ce loko bango moko, bah ça peut être stratégie. Mais papa, la salle à moi d'abord on a outil comme maudire. Pardon? La salle à moi d'abord on a outil comme maudire. Ah. Na yebisi ke yé akobonga dessus souté. Pe na lobby ki akokota ka lo la tata bongwa mais auquel felo, auquel deli felo. Ça là nini l'homme. Papa, déjà black. Papa chikinga na yebite. Pero que nous coûte à marque wana, la plupart des chrétiens vont se soutenir. La plupart des chrétiens vont se marque wana. Papa, tout ça sérieux, tout ça nous ensemble na sérieux, tout ça on va prier. Papa chiki c'est difficile. Pose toi l'issue. Yeba genga na beliawa, maman moko n'explique yo, il avait une maman n'a négligé kaye. Mais la seule maman Bazami Bali, maman Francine, pe maman Musungu, kola pambola mama Musungu, mama Zayadio, nzamba pambola mama wana, batu basunga kinga. Mais papa chik tangu yo soko loba même bosunga, na linga na kufa. Mais remonte que ce qui faut pasteur, papa, l'esprit m'a fait que kende simbi. Na modir mo na se yo okomona ka bola muté. Et loko ni na so sala papa chik. Azue bende, bibende ndenge to sala na église bangari na église. Atiango courant. Asa mwana ngala bimisi asa siko na Brazzaville na uto modiriye na lobaki na Nzambe ka kendeli felo akota ka lola te mwana wana na lobaki na Nzambe soki mwana wana koti lola c'est que Nzambe sa vivante basa déjà mi balé ye akokenda simbi bende simba o simbi ye moka simbi mone loko zate mama yo simba tango zo simba akoganga tina 3 1 2 tango zo le ba 3 mutu aza kuna tseka singana kura pa oyoka mutu sote ka. Mais ce sont des réalités papa.
Attention la banque zaidi. Onction courant. Courant utilola. Faut m'dakufi. Papa, bauti wakanga même dernièrement na Brazzaville bakanga kiye. Bauti bimisa ye. Na le baïga l'ensemble ke bakanga kaye. To nzamba bombaye. Ma papa a exagéré. Mais lui qui l'hôtel l'église la Brazzaville. À réussir même que l'église on a ba colonel ba général. Azotambola jiponga tata na zotambola na ngote. Likola aventure. Yékou du notanga kombo Samuel Lumbandila na Brazzaville, c'est mon fils. Samuel Lumbandila na Brazzaville, c'est mon fils. Ngam tu l'as consacré, ngam tu l'as tima futa likolo na ye. Mais lelo mwana akiko landa babilo ko mosusu yaba mo Christo. Totangi na biso komba mo douter. Mo Christo, to sala kana Christo moko Christo. Ba roba sana molimo na sambe ba comprendre. Hein? Akiko so bilo ba Christo. Papa, ce miracle ça te tofanda. Ce miracle ça te tofanda papa. Mais moi na wana lelo na solo banda yo lupe mboko tonti matema so lengi saka batuna na babibende. Donc azo ko sabat. Mais papa, azui qui soyo mutu pasi nini effervescent. A tout yango quantité. Ayebi sio mama ke nozo fufu, poussière fufu ye nango. Tango azo sala biloko ne yana asangisi na effervescent wana. A rolobano tia. Tango ko tia be fufu poussière ko na bando toko. Nzamba kiti awa miracle. Papa, et ça ne va aventure ou ça koleka. Papa chic, et ça ne va aventure. Donc tout le monde là non bato parce que reçoit kisi, mais yebaka ke ça ne va toujours o bazwa kisi te. Yemoko nde kisi. Donc même Satan yemoko so fanda zo tuna ke imutonga la pese stratégie otazu ngo wapi. Même Satan azo kamo. Satan ali se faire ko azo kamo ke stratégie ngam tu la PCT. Azu ngo wapi. De be stratégie musu sur li se faire ko pesa batu na ye, na place où te pas li se faire, mais zo où ta kota batu. Papa chic. Non, c'est grave. Non. Et ça dit c'est ça ko kufa papa. La magie dans l'église. Là même pas la magie. Escroquerie des escroqueries, disons, des escroqueries dans l'église. Des escrocs dans l'église. Des aventuriers dans l'église. Papa, ndengenga kitula na zawana kutana na Christ. Na mona kaye. Papa, ceux qui a fait le miracle était, et ça moussala na ye. Ngana ko focuser le côté papa. Ceux qui a bikisi batute, il kombo nende ke fingi sama. Ceux qui a délivré motute, kombo na yende ke fingi sama. Yanga nini papa chic. Yanga nini. Ils auraient un instrument. Oh, kabaka ka munono nzamba za ngana ke soit charge na ye. Tala ka munene nzamba ba sol ba ke mokilio yo esima bina loboko na ye. Siko ngana ke soit charge ko aider nzamba ke bana ntenge nini. So ka salité sa problème na ye papa chic. Ce qui a salité na de Genèse de jusqu'à Apocalypse. Yo so mona comme côté wa comme Josué qui tout la munongo. Et ça comme banan nzamba tata Jésus Christ. So ka salité talié. Ngalo ko bondela. Ngalo ko salonga na yebi. Oui, ce qui a salité, comment on est de refingissama. Donc c'est ça, papa chic. De battement qui nous sert un miracle parce que bah coûter le faux miracle non pour bah coûter dans zambete. Mutabengi bangote. Papa, ce qui kabila bengi yote to Félix a bengi yote na présidence au kendete au côté landa kunete au pousse un peu place à ça te. Bah toi nous sommes on a ba réussir appel te. Le quoi la réussir appel te papa a ko banda ko créer. Donc baza ko to satan na bengi te. Nzambe pa bengite. Baza ben équipe mobimba o ba betara système wana. Papa basali. Basa. Manager. Basali. Basa. Moi j'ai un frère un jour à Sangai, le rôle dans le séminaire papa, na kena lukela yo mutu moko wana a kosa na rafokoka. Oui. Na bise ko tu ide mo ne sekina na bise ke no yaka na ye. Ka tu mutu wana ye na bise bango ke aza fokoka. Tala ba yela inga na motentele. Mais oui, papa. On dévoilé dans poisson. Dans poisson. Donc, c'est non, yaka na ye. Yaka na ye. Et reste ma yaka na ye pété. Soka yaka na ye mutonga dinga ko zo. Alingo mona pa buzo bandenge salaka. Papa, yo kalikine na bapilo ko to so mona awa.
Et papa chic. Et là, quand on retrouve la local la crédibilité na biso ezate. Non. Mais les gens ont homme d'accord ça c'est campagne il faut abandonner que ça va faux prophétie après mi collègue yindi papa on a le big non va payer 15 000 francs. Na yebi na ngebe bilo ba lo bananga te famille na ngwa ko benga ngandoki entre na zana kindoki te ba proposer nga mbongo. Yo ba prophétie on zambala isanga la famille na muza bijou na kati. Famille ni bijou azanga na kati. Les toujours de ça ba 4. Oh zambala isinga bijou mta loko. Ah, na famille no so bijou azalaka. Nga zo lo mon ami okosi. Oui. Famille nyo so bijou azalaka. Mami azanga kate. Marie azanga kate. Marie azanga kate. Oh Jean-Claude, bazanga kate ba André. Bazanga kate. On dans loko na famille na minoko na ye Janine. Baza belé. Papa Mado, surtout Mado. Ba Mado baza belé na famille. Wa zo mona wana ezali la christianisme baby. Do ba faute de défense. Papa surtout les métaux zo mona. Li mette nzamba limbisa ngai. Li metto zo mona. Ceux qui basa 10 ba frère ba koto sa mi balé. Quand je ba frère on peut te bi bango na komboté. Oh le reste de tiken nzamba limbisa ngai donc il a pas la confiance té. Mais comment on a les loyo? Papa c'est comment dans l'église. Vous savez que pasteur a tiboy. A oso pa bat, nous sommes ba koi. Système wana oye comme dans l'église wana. Koko ya mutu pe eza délivrance. Le vrai délivrance. Bon. Papa chic. Première des choses. L'onction peut venir. OK. Donc on y est existence il y a Christ et il y a Saint-Esprit. Caligulé c'est quoi que l'andaka ba image mususu même ya Marie Misam. Azo yemba. Yesu atelanga singa na kingo watale batu bazo koya. Mais na moni mutu na mapapa netanga koyi bakangi asimbi mapapa ne batombolier. Le Saint-Esprit a rappelé même na mapapa na. Non, amuta koyi. Oui, mais ma papa na maboko. Ma papa na maboko na concert mo gabe interaction na signé par la Duma. Ay maboko na ya obunga. Tu bilom c'est comme wana ko tikato c'est ça pasteur. Tanga fente boye, hôtel kuna pas sokwenwa tikanga pena kinde. Mais ça na ba vraie onction. Te fait bominga côté ma papa là. Oui. Tout le monde a parlé de l'église. Moutazui, mon lit, mon centre, mon zone, mon azot, la talabatu. Ah ben t'as mis. Soko tie boy, mon muta sutuki ali kanisi bo nimbo simbe place mo boy asutuki. Mais asongi disus. C'est ça des aventures. C'est ça des aventures. Non, c'est pas possible. Mais vrai onction zalaka, quand on veut sentir que onction côté na quatre église, papa chic, même le pasteur même parce que n'atteint pas de côté albi que montre bah c'est là qui n'a qu'à y a l'être bah c'est là qui saisit le vrai onction sur côté une église même le pasteur tu vas sentir que non le pasteur aussi à ça rempli mais pasteur aux hommes là que à ça donc aux hommes bawana à ce qui sont non qui ne le dingwe on est sabi le dingwe on est sabi et ça va fantu papa chic et ça la onction aux hommes là que côté na quatre église côté azolela côté même le pasteur lui même ngana le laka ceux qui n'ont commis rempli au senti que ozo lela ermo so sili so mituni na lele la kinini ozo ebate ozo belo leli siote o lobo so mona ke malobezo si la tena kata prière na yo o kangi misu mezo mona lokola makolezo matayo likolo ozo se senti que ça ozo rempli pe soko yo kotala attitude d'abatu wana komona ke ici le Saint-Esprit qui règne o ya faux pesali ozo mona ke pasteur wana papa ezan o mona bandimi otosana bangwao bato ebele bakokota lifelo pourquoi parce que pasteur asimbi kaka kosimba pamba a créé faux eloko c'est une condamnation quoi c'est ça pasteur ngana ke na bengi seki pasteur moko aya kote en église ayebaki te wana mwasi nanga ayebaki te ke oya azobenga mama pasteur ma sœur viens mobali lozo bundiso makasi mobali lozo bundiso makasi zo mobali yo ngai ngabe na otala ye yango na nzamba zo bisanga zonga mbangu na ndaku zo sema sera na photo mobali na yo absete na sana photo mobali na téléphone
apesi madame apesi offrande azu photo mobile alakisi ngai mate katana mais cérémonie linga banka bazo sa l'église katani papa oyebi foi eloko eza mabe ato luki okomisa ngo kitoko eza kaka mabe mabe ato luki olatisa ngo veste eza kaka mabe yango na papa nga na bundanaka na pelo nzamba apesanga papa chic naza moto oyo naza makasi na domaine de délivrance nga na ebisaka bato toujours délivrance esengaka papa il faut moto azwa conscience aluka nzambe na baprière aluka nzambe abanga nzambe aussi moto azobanga nzambe te papa chic net dernièrement bayelinga ser moko autosalaki ntumba na ebo titi ake kokutana na mobali wana zwi semasa mabe atiki na kata sexe na ye et ser so azo sokola azo senti que limbisanga ba ndeko limbisanga ndenge ba mama ba sokolaka azo senti que eloko esa ko bima lokola mutuya ya mungusu otoke ko ta prophète Josué na tuni mama problème ngoni ote papa ndenge la zawa la so comprendre kakate non il faut expliquer la vérité on a ça la vie vie ni kindumba ça va pour moi passer ça te kende vanda na ndako na bino pendant 3 mois mais yaka église après 3 mois nte na kolongolelo kwa na prière po yo lo rozuna mukolo moko oso ngangala longola na mukolo moko po lobio que nous la musala na yo 3 mois voilà ndako vanda na ndako yaka prière asali 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours une semaine auto que n'est pas papa mutombo baki kuna pe mutombo akuteni na ete basali kaka destruction e hotel libanda bo titi hotel la katetikala ti 3 mois maman na mon motabito songa ko kuta prophète ti ba vanda après 3 mois tene ko bonte la zambe ba déclaration et tant on se kende la toilette nazwa papa bilo comme se faut kaka zambe nazui vrai na bonte le pona on a déclaré comme le sang de Jésus-Christ na bise mela aka mela pour 20 minutes kana kili tibo pour ça ko sumba na se kende ko ta toilette abimisa yango mais sikoyo les autres zone bano ser wana niveau de service en bon du matin akata makamnyo surtout wana akata makamnyo surtout et ceux qui sont massali grâce peut-être les 4 ou les 8 ça na so pas pour la mariage dans l'église na so pas pour la mariage dans l'église papa mutu so ka suivre aluki vrai délivrance a comme vrai mutu tanga so luka faux délivrance au jour azo comme faux et là on dit ne so pas mabaser et là on dit ne so luka bato mutu alingi ke sali bontumba pendant 30 ans alinga zo délivrance dans 2 jours asopi basemi 12 bana azo luka ya mukolo moko pa pasteur kabota papa biloko mususu papa chic to bondeli nzamba so lobate biloko mususu to sala ka pe boye olembi olobi tali ke ka so na bina landela ka moko na mulongo bato aza 20 o to tshana no boye mama ke no luka no nzamba yo moko mais le so pour mabato bato azo kanisa so ba ke ba pese prophétie papa prophétie eza délivrance te prophétie eza lokola kitalatala oye talisi oyo sa papa chic yo so mona talatala longo mutu bipoti yo so mona talatala bongisi te ya moto yo so mona talatala kati mutu suki et que la kisa yo ndenge suki na ngezali mais kende siko epai ya quoi faire à arranger yo bato bazo kanisa tango apese prophétie nde makamnyo se bongi papa chic soki bato abonga na prophétie ndengano sito bonga kala nde sito bonga kala bato bazo kotika parce que eloko liboso Bible sur le baquet, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Première des choses, pour même bénédiction ensemble, on va dans le cadre de mon tour, il faut montrer la libre. Parce que dans le cadre de délivrance, tu as 3 sortes de bateaux, tu mission christienne, il faut pas la délivrance. Donc, délivrance, c'est ça, de prendre 3 sortes de délivrance. Tu as Esaïe 61, il y a d'autres personnes au Bazali na kati ya captivité. Tozali na bato bazali na kati ya prison. Tozali na bato tozali na bazali na ba cœur brisé. Alors les 3 sortes ya type bato wana nde oyo il faut bazwa délivrance. Ceux qui passent tous les bazwi délivrance biloko misatu na lobi nde so sala ke mutasa la libre. Et tant que muta comme libre
automatiquement la bénédiction de Dieu et que y a vendre na kata moto. Automatiquement papa chiki komona ke santé mutaze ko fungama te e fungwami. Omona mutaze ko bala te abali. Mais mutazana na kata bolo ko zo luka bala. Pasteur yo poye, ono maman les 5 zo bala. Tensamba za bongote. Voilà, merci beaucoup Nzamba za bongote. To komi na suka ya émission lelo. En tout cas pas juste qui tout là lelo za ma likolo na sepel makasi d'émission na bandi. Bato abazuli bakwa otala biso baza béni à travers cette émission mesdames messieurs. Mot de la fin. Boni bato va réagir par rapport à Maïmatali orphelinat. En tout cas, papa Chic, ce qui n'a le but n'a eu na okosa. Donc jusqu'à présent, on a été bato fi ba Kinshasa aussi kamoto. Kinshasa aussi. Donc pasi ezoko bakisa malikolo ya pasi. Siko bana wana papa Chic na le bara toujours que baboma batata na bango te, baboma pe ba mama te, babenga pe liwa te. Pour le loro, donc ndeko moko ndeko mibalo bazolanda, baza envie parce que Dieu a voulu que tous à l'envie. Bana wana babenga liwa te que tata bakufa ba mama bakufa pa batika la bango bazali. Et mutu moko akoto kanisa ka kusunga bana wana, soki lokola que ezali ki préfère kufa na 40 ans, nzamba koto bakisilo même 40 ans likolo kende na 80 ans parce que sungi babola. Donc jusqu'à présent na zui penza lisungite même poto sur la bangonda ko même poto bongisa. Voilà, numéro ya papa je sais que tous les awana bo cha $1 na mutu na bara soki 2000 personnes kaka ba pesi $1 toza na $2000 bo sa na lombango bino bolinga papa Chika loba na lobby déjà bo sala au seki voilà, merci beaucoup. Numéro papa je sais que tous les ali wana bo benga na lombango po tala arracher bénédiction yo nga loba ngo ko songa bana bitiki ezali pamboli ezali eza kuchanza menyongo nga ekomela une fois na pesaka mukona zanga na isa nzambe na sala elo mo pona bana omona ka ndenge na sala ka publicité ya vida nga ebisaka nzambe ezali ko contribuer na nga contribution na nga ya para ba ofele yango wana nga na osala publicité bino bo benga mbamo bo so tango yo pesa $10 na vida nzambe osala ni à travers moi mobalo yo batu bana na ba rolia ngape na 11% pourcentage na nga bénédiction nazwa kango pe déjà voilà nango to benga papa je sais qui tout là na sale pe part sous c'est pas papa je sais qui tout là à travers cette émission tout sunga bana wana bazwa ya rolia pe ya romela basa pe ndaku bavanda oui c'est possible voilà ngalo ba ngo pe mao ya pambo sunza bandi pe cette facture na hôtel ya binote meka sizaka kola musa moi conscience merci beaucoup papa je sais qui tout là numéro de téléphone les ali plus 243 81 41 88 012 plus 243 85 61 94 94 0 et ba numéro ni surtout na WhatsApp pezali na ba Orange Money pezali na M-Pesa Eli na biso ko bosa na cash te yo ma bosa na ko cha cash Eli so monter na monter émission abosi na ko cha cash on Eli donc so émission muta ko monter ko bosa ko cha cash te. Voilà, merci beaucoup. Sous Nzamba zongité, tout Jésus Christ zongité, to kuta na pona mission ya sika. Mon vieux Jojo Lukoje, na pêche beauté, sika ozwami. Papa. Merci. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.